ba violé bana basi et ça la biso pasi to tala bandeko la biso basi ba violé bango so héritage zanani à part qui musicien na ye aza mutu pamba aza mutu faut condamner à 15 ans de prison beaucoup pèse opportunité té donc tu comprendre yo to kenega la bandenge wana parce que na logique ya ça condamné ana jobo soit to violé mwana soit to simi mwana na nzoto soit to yambaki e mabe mwana déclaré na la police aux la condamné. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Parce que héritier, ce total bien héritier, c'était garçon ingrat. Baye a, webi atika ocha zemia webi. Acha zemia, itati zemia. Acha zemia yo strecha. Na lupanga matimba kuna papa JP. Acha na zemia. Acha mon la musique congolaise kaka. Héritier en Afrique du 17, atika zemia. Ça vient hier, donc on comprendre. Maga me filmé eza vinaye avele mosi moko awa donc azana kesi donc ye vinaye eza viol na Paris na Scotland et pas ya Blanchard Djema aboma. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut fidèles téléspectateurs, à vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur 3W Kin Yabana Kin. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission avec votre humble serviteur RS Zoumembayo. Avant d'être invité à l'élo pour tout bêta ma solo oyo na actualité ma solo oyo batu ba comprendre te eza injustice eza nini vraiment na embele bino mutu munene alobaka bien asalaka musala ne bien vraiment so na bengi pona yambaye na plateau oyo ezaka pona bino bosenga ki vraiment avant na yambaye na pesi merci beaucoup na bato ba soutenir ngai Argent Bola na Brésil studio Maxi Pro na São Paulo na Brésil studio ça mama bien olingo osala album na yo osala nini tout ba concert tout benga ka numéro na ngai vraiment ngala zawana na manager makamnyoso studio Maxi Pro na Brésil na São Paulo ato na kin partout nyoso zali benga to ya wana vraiment sans oublier vraiment Samuel Tabiala Grand Jésus Maître Ramsès Kilo ya Jobo vraiment merci beaucoup na général Kif Kakesa mon général Kif Kakesa sans oublier Didier Kakesa honorable. Merci réalisateur nous avons déjà tout invité na biso ya lelo vraiment papa bon. Très bien mutulongai journaliste ya solo na mboko na kata Jobo mutakangi masolo donc baza mingite bayaka na bamba lobaka mais yoza na charisme posa BCBG toujours donc félicitations. Merci beaucoup pour ma samba. L'activité qui est na méchant héritier Watanabe bakanga qui est libéré en tant que bino ba porter parole en tant que bino boyi masolo ndenge zalaka na makamo nyonso eleki. Ouais, makamo héritier chaque fois na yebisaki bao balingaka misiki ya Weranson ou eza porter parole international nazana kata Jobo na compte ya orchestre na biso maison mère. Héritier za mwana oyo tolokota yo na nzela lelo yo ayuto sala makambo akoma patron Mouvelo. Donc ton Mouvelo ça veut dire non filmer moi ça bateau patron na nenge a ke filmer moi na bateau a commis patron Mouviola. Donc pour héritier to pesa ka respect parce que héritier mampata a botaka nani mwana mobilité. Tango héritier to zuye mampata zuye comme yaya ba exaucer. Lelo héritier yo kiso soni to bengala eda na famille kala. Lelo za na vie na patron Mouvelo. Lelo za héritier boss babengake boss live Mouvelo. Donc quelque part yo kiso de soni na famille. Bon mon famille to bengana e déjà donc makamuna ekutu donc na kolanda ngo sote po ayo kiso na soni parce que mampata ma pasteur. Parce que maman na biso za ma pasteur héritier azaki mwana comme to lokota epo papa héritier na kitamba aza commissionnaire ya bandako commissionnaire papa Kabeya parce que héritier comme na ye Kabeya héritier kombo oyo obo yebi héritier comme ne Kabeya héritier papa ne c'était commissionnaire au moni tango ba papi kakoli bakotaka problème moko boye na famille na bango na kitambo muto asala ya na kilia ya ndako basoma ndako ba papi kakoli zaki papa na héritier c'était papa mabe parce que moi na ye a violé. Moi, on a violé.
nde toloba na minute héritier aza patron viol a violé donc yé makambo na ye to ser nanu na se. Yeah, merci beaucoup vraiment. Par rapport à héritier mbala moko, héritier abimi. Nyonso balobi ke ezali lokola azali afa adoptif ya Vital Kamerhe, yango wana Vital Kamerhe asali touke héritier aumela atana bolo côté abimi mbala moko. Bon, héritier c'était garçon oboye bien na kitambo azaki shege. Omoni mama to sala ezana no soni pona parce que ça sonne nanu ya éducation ya famille. Voilà, so totali maman Olive à l'époque où toba maman Olive bazalaka nanu na présidence alobarango mwana mwasi faut repesa mwasi valeur. Héritier a négligé le rôle bana basi parce que lelo maman Denise a koti makambango alobiango pe première dame na biso mon respect maman Denise na résidence na yo na Yemoko number 1 Félix Antoine Kisekedi mon président na leli balobango déjà pour na viol. Héritier le roi Sali Faza la condamné la condamné mabimi na umengete bakangi après quelques minutes abimi et nous là ça que mort na biso makambo tono déclarer ya kalawana eza na oka continuer et le ko wana sali biso passe parce que mon justice na Congo to comprendre ngo et qui ne m'a bien parce que héritier a condamné qu'on filmait déjà moisi parce que ce total na est ba vile ba maman ba vile ba na basi et ça la biso pasi to tala bande ko la biso basi ba violer bango so héritier zanani à part qui musicien na ye aza mutu pamba aza mutu faut condamner à 15 ans de prison parce que na logique aza condamné ana jobo soit to violer moana soit to simi moana na nzoto soit to yambaki e mabe moana déclaré na la police aux ala condamné Congo justice ezate to le baka Congo justice ezate poso justice ezalaki so total rola nani général Kifka Kiesi na Aluberton na baleki na ba pako ba kobe basa bato yo ba obanga nzambe héritier obanga nzambe te musique ezaka te aka simba kisi non héritier obanga nzambe te ezande mibeko na biso général Silva Kasongo a déclaré qu'il y a une justice et Rolandela yango makamunyo soana. Alors héritier lokola bakangiete abimi c'est que la ministre oyo héritier azaka na gaz ya jeté azaka n'impact ya jeté pote et lokola so ezala ikofi so ezala ikofi mokili mobimelinga bandolobela ngo mopao kofiolomide makamunyo sokaka ya mabeza la kofi siko héritier sel mabe aumel na ito monike mesome ata bakota ki yango ezala ngo biso to kokota makambo ya héritier te parce que Weranson c'était grand patron au tozoa héritier dans les néants. Oye bien très bien héritier ya azoyi ko bela makasi lelo bika izapo na gasa Weranson mampata o mona itando belani aka maladie ta azayi ne mwana muke azaka mwana muke lelo héritier ayo ko beta ordinateur na ndako wera pala bango papa la bango commissionnaire ko somba ordinateur tokende na logique ayo ko kuta piscine na lupango na kitambo wana pa héritier ko za na piscine tata na bango ko somba asala piscine na lupango pona na sokolo so bazana ba cantine ko sokola ezami balé ya bleu ya ko sokola ya moko ba ke na sopa na wese moko eza ya ko sokola piscine eza caché de la forêt. C'était garçon ingrat. Héritier c'était garçon ingrat aya na jobo a oyebi ba Blaise Kalatia ba ida bango ba répéter a na ba Hollywood ba vena biso sele na top class ba ida ba héritier ba répéter c'était garçon ingrat a qui chasse na RTNC et pas ser na biso collègue na yo mami lela ko pesa ta mbote ate na pesi bato mbote a jobu wala place ya nos raison pour des héritiers aya na mboka oyo na Afrique du Sud awa abeta banule na ya beta ngazongi Congo apesa ta merci et pas ya mutu moko te ba casse ka poison de Djobour asala trop pour na héritier maintenant azonga kin ata remerciement ça même ngai na la ti ba 2h du matin ba 4h du matin na aéroport ba image o ba lekisa na RTNC ba lekisa na ba chaîne et dagi filmé par ngai na sali mambe même ata merci c'est que ils ont un comportement là. Bon, c'était garçon ingrat. Ton obisayo, moni yo zamutu oyo yebani partout, aux États-Unis balandaka yo, na France, Belgique, oyebi camarade na yo chaque fois. A obenga ngai. Ah masamba emiso bo sa na jobo et salanga bien.
Blanchard oboyebi Blanchard Jema na kata Suède na Blanchard Jema na Suède mwambote bani ndenge zala kaka asa ko benga alobi en tout cas émission oyo boza la vérité parce que héritier ce total bien héritier c'était garçon ingrat baye oyebi atika ocha zemia oyebi te acha zemia itati zemia acha zemia yo strecha na lupanga matimba kuna papa JP acha na zemia acha mona musika congolais kaka héritier en Afrique du Sud atika zemia vina ye dona ko comprendre maga me filmer eza vina ye avele mosi moko awa donc azana kesi donc ye vina eza viol na Paris na Scotland et pas ya Blanchard Jema aboma pe fille moko kuna na Suède pati kana lukolo bamla makamabo papa yo ngana fana poto ovana poto na yebi nga fana na poto nga wera memanga ina Zénith héritier yebi obiji oyo visa héritier bimate héritier lera pa mampata mama na okufa quartier baruloba wera so Nathalie Mutema de la forêt et si ko zali na résidence na ma campagne bambote belé na de la paix yoza patron nga yido na yino na ospike no ba melomane na biso ba téléspectateur o bola na biso à propos nengo lobike héritier atikizemi oeza porte-parole international na Djobo pour la minute polo nga kishaso ya Djobo fo boteka lupangu menga daya naza awa donc nazalaka déjà na mboka et si boteka lupangu donc ce qui yo ya koto yo po ya kofinga weranson il faut boteka lupangu donc ngana yaka na compte service pour na héritier c'était vinaye donc ce totali vie héritier a violorane ka basi héritier ya na mboka oyo a violana nu atika zemi na yo street ba o ba yebi Djobo bata captain d'Irban boyebi yo street c'est à distance te na Rocky héritier ya awa comme musicien na ye comme papa bi senta a senta moisi awa na Djobo héritier kaka we a senta moisi ba ke kokota nyongo e pa ya kucha Weston nyongo wana ngam na memaka po ba defa mbongo leo na zana problème sérieux na mboko yo kucha ke funda ngana cote pona nini héritier defa mbongo awa obo benga soki boss mo violo boss live nyonso mo violo papa le pona lelo image on a héritier ça et la première fois et la troisième fois il y a liboso gouvernement betongo kara ya mi balé ba betongo kara siko ka ya mi sat oyo ne ba télé million pe héritier la sika aza gogan fallait bisaki les missions fallait bomba telongi fallait aza yana héritier za leki usika pa fallait donc fallait aza okende poto héritier za nanu kotelingana na nini pa no beta mingi dami moni so komi na rekwado avant kota na nkama campagne héritier no beta mingi dami on a ba parcours mutu zaka lemsu mutu sala bongo sana ba parcours sala muki ngapela msu na beta dam na noteta bandika na lia bikedi alo baate boss la te comme des boss te boss mo vélo boss life alors que c'est na ye mama da kisaki makambo ya ko vélo bana basi parce que na este bande ko na biso ba souffrir héritier aza comme rebelle na Congo parce que héritier loko sali déjà na este ba boya makamba viol maman Denise abeta ki c'était bon respecter maman héritier na ba rebelle ba obundisa biso na este do ba sandingi moko la ba rebelle este bande ba sandingi moko poso totali Maman Denise masama yo lingano héritier te vraiment orana en moya ma classe pone te tanga yaka maison merci ka na pesaka e pantalon nga tanga ke poto azongi na sina reconnaissance à salangote banda wana na comprendre ingratitude exactable donc yo moni nazara na kanda na ye parce que c'était garçon ingrat po finga patron nga weranson nga lelo bana bazana poto madame azana poto nga lelo naza na Afrique du Sud parce que yoyebi naza ko vivre lelo surtout tali bato ba yede biso na kata Djobo eza ba fena biso ba Blaise Kalati tozana ba fena biso a Sankai club ya nozi mwamba c'est mo vieux lelo somelanga mutuka na otambola ngo na mboka oyo ba fena biso ciel top class lelo batila nga carburant mais soki totali ingratitude wana o héritier sala na no pa weranson et salanga passe parce que ata kif ka kese général na Lubeton général Kif Kakes alobango abi petit na nga masamba héritier ya olia pondo limondo na ndaku tala ke violer lisusu merci beaucoup to chité déjà na émission oh vraiment na pesi sous merci beaucoup na Blanchard Azona vraiment na fondation Mobimba vraiment et ça la bien vraiment les ambiance émission ndenge za la rara tozo pesa ba
ba message na bandeko nyonso vraiment ya merci beaucoup na Kaskasereka poison de Jobura Kaskasereka sans oublier na Ali Bokuma mongongo ya Jobu vraiment na pesi susu hein DG Papi Sekulu hein DG Papi Sekulu vraiment na Séoul vraiment Papi Séoul na Lumbashi Malaika TV on est ensemble vraiment tout moi j'étais déjà na émission oyo vraiment masama maman de la fin la bandeko nyonso balanda yo ya maîtrise ya respect pe ya kimia par rapport ya héritier Watanabe Gogan. Ouais bon solution zakaka conseil quand on a bon héritier ça déjà vinaé n'a coupé ses conseils parce que héritier déjà a violé déjà parce que ce total lelo au moment où là qui régime ya pouvoir lelo to comme na ya biso moko hein président na biso solo boyebi oyo ATP na Congo héritier mutaos kotisi qui rebelle na est ça héritier parce que déjà ko violer maman parce que respect na ba maman parce que bango ndimba botaka biso bango ndimba memaka biso. Mais pour n'engager, n'a un conseil au PC héritier parce que héritier a violé guité. Et un sentiment là bango entre moi si na mobali baza ko enjoy food na bango yango wanande héritier bimisika ka téléphone a filmer ya nango ma mutie ba viol. Eza sentiment au bino bosala ki batuto yebi yangote na respect ya ko pesa ba maman parce que lelo Congo eza tous a fier pour la maman. Pour maman Denise a bêta qui c'était. To pesa ba maman valé. Héritier négligé biso, a négligé ba maman, aza comme rebelle na kati ya Beni na Butembo o baza ko côté la biso le Congo et c'était ça le roi héritier. Parce que ce total le rôle Claire Kodamboka. Clarisse boyebi na kata Jobu na Gambela. Ba yamba héritier. Totali ba maman Timba ba papa JP. Bandeko na biso ba petite terre na biso ba lisette ndeko na nga o akendaka na batu comme bangulu kolongola bango Lubumbashi koya na bango Afrique du Sud bangulu ya na héritier ya na ngulu na mboko mutamema e koko dosha mutamema e awa amema e comme ngulu mais lelo ba héritier basa benga lelo alo basa boss koko dosha mema e awa héritier ya na banyongo awa ebi héritier va na kota maison mère foye bango nano héritier va kota maison mère azaki shegi. Voilà, tu vois, bête d'Alice, on va comprendre déjà. Tommy dans la souka, moi, ça fait vendre, moi de la fin. Nanipo, on a la cana, ya marambo héritier, kaka. Hein? On m'a dit, à Sanja Kombote, Sabino, Bana Poto, Oeza journaliste solo boyebié, Mobala Lekita Banagou, dans un mobile kitoko, ou boyebi, Azana ba norme. Nana Zana Nana Mbongote, mais les pommes, Zana travailleurs et pas à Weranson. Héritier, aza mwana oyo to lokota ina nzela lelo bo mona e bo benge soki bossi mo violo hein bossi boss oboki na kolinga ka basa batu bo bebisa pouvoir na biso parce que na minute oyo tozui mwana mboka o a défendre biso yo karaté modèle la feza kaka na pesi mbote kasi na batu nyonso na pesi mbote na massa na ngai Blanchard Jema na kata Sweden na Scotland na bosanité massa na ngai Belo na Russie Belo Toto na pesi mbote belé na pesi mbote na massa na ngai DJ na Belgique au boîtier ça la succès wana so kiti na Lien Vierge kiti na Bruxelles wana na coin wana au mona Junior Bossei aza toujours wana ka DJ na kata Bruxelles na bosanité maman na ngai Sophie abotinga za na Belgique na bosanité ba massa belé au boza partout na kini Augustin Kaninda coiffeur ya Zoé o ya kala o bazara ba président mbote na pesi ya moi numéro na ngai ezalika toujours kaka plus 227 44 9 77 19 7 sur bengi bandela donc numéro na ngai za plus 27 44 9 77 19 7 donc auto olinga zwangai comme porte-parole international ou nazana kata Jobu to défendre toujours de la forêt ou ranson na kati ya Jobu donc soko ngo contacter ngai nga bureau na ngeza na 100 tonnes auto olinga zwangai o benganga o ya na 100 tonnes koto ya nozi mwamba de vina biso grand prêtre boyebi o apesa masamba chaque fois $100 $200 champagne na comment reçoit champagne au la cold drink donc il a payé kambote tozali. Yeah, merci beaucoup, c'était Massamba porte-parole ya Wenge Musica maison mère ozala awa na biso awa na kati na Afrique du Sud na kati na Jobu. Le propos tenu ça n'engage que yemoko o ya lobby. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nabandego Nyonso, Walanda Kingai, Teddy Lumbu na Paris, pourquoi pas Dixon Tchungu.
na Paris, Joël 5 étoiles na Paris, Mike Chungu na Paris, vraiment, na pesi mbote, balobi toujours Studio Maxi Pro. Studio Maxi Pro, vraiment na São Paulo, wana na Brésil, yaka wana vraiment ekozala bien. Merci beaucoup na confrère nangai, Yannick Wenge, on est ensemble. Abonnez-vous! Voilà côté on a la vente calme, please, pardon. Abonnez-vous massivement. Na Kin Yabana Kin. Bon s'abonner, c'est bon ça. Ne bon ça s'abonner, bon ça nga bien. Bon ça nga bien wapi ya babona kaka, ba s'abonner kaka, on ne sait jamais. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.